la patronne Bellevie abi na ngai sala effort okotisa mauvaise énergie na chaîne na yo te, c'est-à-dire so sala bagag kopona te okingani na obenge te po aza boyi okuna te, tu dois appeler tout le monde. Il faut profiter na visibilité ya les abakouk, profiter na visibilité ya famille Libota. Sikoyo ba sans esprit so ba bengi yo quelque part une fois deux fois mbamo komi yo ngana famille Libota ngana abo non on est kozala sans esprit les Kechu, on est kozala sans esprit. Et puis eza bato bazaka bato ya koluka ko diviser ozoye ba période ba mamnange yindaka na internet awa Mams si la bisalu abenga ngai na bandal sinkini ifaki na silisa ba tableau ya blocage. Je jure devant Dieu, je jure sur la tête de mon enfant, erna okota na lopangu mamna oloba na yo cameraman na Mams nani Malongi mamna oloba no Malongi témoin. Mams abengi ngai na kota na lopangu alobi nde na moni oza abati okoko tourner te, mais ona oyebiso lelo va demander pardon à ta mère. Bellevie c'est ta mère. Si la bisalu mutaloba na ngeloko mam na oloba na yo Malongi témoin oui. Alobi na ngai ce que je te dis, va demander pardon à ta mère. Bellevie c'est ta mère. Mam sa très là ça to fanda tchela esprit manqué te alobi va demander pardon à ta mère. C'est ta mère artistiquement parlant. Oso comprendre. Ah oui, hein. Et puis pour aller plus loin, et c'est de Panama o batu ebele ya ba comédien ba mona yende ndoki na maseke. Landa témoignage na oyebiso siko le Kechu. Na bi gende na olo bango bato ba enregistrer ba live ba msude ya ba bandi ko enregistrer. Tant mamnanga na YouTube ekeye zonge alongwe asali boy. Il y avait des comédiens ba no benga ngapo na ba commentaire ya buzoba. Il y avait des comédiens ba no benga ngapo na luka ba kotsanga na katsa ba mabulu et tout. Mais parmi ba comédiens pe ba no pesanga ba conseil bien ba président Bobo Manoka a pesanga conseil ko bisanga attention ko landa loyengete, attention ko sala boyete ba président ba ya Omar Kabongo ba no pesanga ba conseil ko bisanga ko landa loyengete. Mais c'est de Panama abenga ngai Jérémy Chabani na téléphone. Allô Jérémy, eza ese ko kata téléphone te yo ke loko nangina lobana yo na ebisi yo teke ko kabwana na Bellevie te na ebisi yo pete ke kabwana na Bellevie te na ngina ebiso kaka soki o kabwana na Bellevie bo kabwana na ndenge ya bien po mutu abimisa yo ye wana ese de Panama. Ah. Mais combien de comédiens l'ont fait? Chimène Mengi, je te salue, oui. Combien de comédiens l'ont fait? Bamsou basala ngote, bamsou kutu bando soué bande ko encourager babiloko moboé. Msou sona landa kango na zara sagité. Et comme sou lelo ngai faire noyer nga. Comme sou lelo pe lisona ngo pe tamate Mam sa tikala ko encourager nga tamu kete ke okende sala boy. Non, encourager nga ti. Et là ya ebisa ngai, va demander pardon à ta mère. Bellevie c'est ta mère. Au nom de Dieu mamna lobano le Kechu. De même pe c'est de Panama. Aloba nga soyi bo kabona na Bellevie bo kabona na ndenge ya bien. Nazi suka ya nene ya pa pesa nga conseil ya ba jar wana. Que non, Lukabo Kabwana Bellevie bien, le quoi anniversaire, 5e anniversaire, Eza Kalate, profitez dans l'occasion, on a beaucoup de beau solo là. Voilà pourquoi mon na memara gâteau, na pièce à 6 paires. C'était pour ça. Mais les Kechu yo ebinga depuis lemba. Tozana bino côté moko ba moura de la presse, ba Rési Baza, ba Glody Lutunu, ba Rodrigue Boluka, oye bingai.
nazala mpe motu ya otie totie mais ere moko namonaki eza nango na importance te lelo bato ebele makambo na bango ezosimba te parceke bakomi na mikumba ebele na mokongo. Ah oui. Ntango nayaka na gato wana na anniversaire ya Bellevue TV bato bamona réaction ya Ibutu ti ye moko ameka na gato wana muta liboso donc dans le sens que nakotya mpe moka mabe na gato oui Ibutu asala lobana apesa mwinda ya balutu ye moko ameka nanu gato wana ye moko ameka yango mais na considérant na nga biloko wana te parce que nga nazalaka plus nayebi te nazala plus focus na makambo eza important mpo na nga naye kolanda ye na émission na émission azoloba ngo mpe abi wi nabaki ye moko ameka ngo moto ya liboso ti succès ya YouTube eza succès ya CDT eza succès ya kolukaluka te soki moto aza na succès oyebaki aa na succès nde toza boye na génération ya bamama Bellevue bamama Sila Bisalu bamama Dinana toyebi nani aza number 1 toyebi soko ye na génération na biso ba Ronel Kosti ba Décor ba Grâce Luzolo toyebi nani aza number 1 toyebi eza na ngutu likambo ya mema likambo midi à 14h pe toyebi. Alors bato baza bayele il est temps ya oprofiter temps mosusu na présence ya bana basi wana soki lelo na lobi bana basi wana baza te na minute au théâtre eza en forme te na place toluka toprofite na bango na bamakambo boye ezanga ntina na lokoso lokuta moko boye bazoyeba te leka na TV leka na TV benga Mams Aigle leka na TV benga Bellevue Kandila Patrona benga mutu na mutu na kombo na ye ya lokumu reconnaître bato wana mibale o reconnaître grandeur ya Dinana o reconnaître ekokute eloko te ekute eloko te mais naloba kaka yango wana mais naloba kaka likambo na gag na nga moko naloba likambo natanga kombo SD panama mais fo mona bacommentaire ndenge eya moto afinaka baningana bacomédien mais koma nga abenganga na moment ya baproblème nauti osala chaîne YouTube sika abenganga mpo apesanga conseil kokabona na mama no na ndenge mabe te kokabwana na mama no na ndenge mabe te kende bosola na ebokabwana ndenge bien soki biso toyeba yo Jérémy eza mpo na Bellevue et c'est de pas na mamuta pianga conseil wana Ibutu asala mabe Ibutu yo ba Jérémy meka gapto est-ce que Jérémy kosa Bellevue mabe oyo otala arrivé na nga na anniversaire te na tongo wana na mona me nazala idée te na kipa penza te yo binga songi ntango émission wana ekoleka bonge nabosani place asalaka émission yango na ye obenga ye mpe na téléphone nayebisi ye nga bino non j'ai pas aimé yaka j'ai pas aimé comment okoki oloba ba n'importe quoi na télévision c'est pas bien bo éviter tobanga te mais tolingi nde te tolingi nde te bafan oyo baolanda biso awa yango te nde bazela na biso bana makambo bazela epa na biso naloba na ye bato balanda émission so baza awa bayebi ke makambo na oloba na okosa te so nazali mutu mosusu nde nga mpe naliki émission ekei ezongi Mathieu Kiti mais nasala yango te Je vous présente ma fille. Mwana yo. Mtunalukela mbongo. Yeah.
Ah, oboti na yo, nga funa bota. Non, mais il kamali butu funa zongi sa funa lobela yo. Les Ketchou. Merci. Elle est là. Merci. Geneviève.